oyo rwandaise oyo atoka bafiltre bakoteli biso mabe na congo. Tala basila soni oyo, tala moto depuis kala donc eza lokola aliaka te, akufa kala me azobima lelo bano fingafinga bato aloba biloko ezalaka te. Utala moto agangela bato rwandaise oyo te infiltré oyo congolaise te, oyo za bato kabila lepere yaka na bango te. Mwasi na Kagame oyo te kutu mwana Kagame ya liboso oyo rwandaise oyo te. Mawa ezokana kufina kuseka na ntongo ya boye. Tala moto azoloba azofinga butu, tala ndenge aza salite moko ata bato bakombolaka na balabala na ntongo bazalaka boye te. Manike tikaka ko yokaka mpe soni ko oza na eloko te, salite moto do makwanza partout a elongi on dirait drago me yo ozolingola kopesa bato leson me mawako ata moto obela kwa shokora ata moto asukolaka te aza quand même propre. Me tala moto soki ozolinga aloba aya alobela bato yo moto oza kutu na adresse te balokota yo kolokota me ozolinga lelo milamongo na ntongo omidiembela nsima bato me eza malheureux, tellement malheureux vraiment. Nabangi mabe nabangi yo kutu na liwa bokeseni te oza kwa moto akufa kala nozolola moko otia bato makelele vraiment mawa mpona yo. Nayoki somo to namoni bafoto oko somo moko na yo kaka na kasi ya kobimela ngai aloka ngako oyo bandoki bango te rwandaise moko grand ndoki mawako oyo vraiment rwandaise ndoki vrai ndoki ko mpo ndoki nde azala makambo. Tala moto aza kitoko te, salite bilongi lokwa bato bakufa kala azobima na kati ya bato koya kofinga bato mosusu me eza mawa. Rwandaise oyo yo na Kagame bokeseni kutu te. Kagame nde moto atindi akota na Congo, Kagame nde moto atindi akota na Congo ye nde azwaka information ya Congo alekisela Kagame bokasiki yatiela biso komba mpona makambo mindule non. Oyo vraiment moto ya Kagame oyo aza moto ya Kagame nakosi congolais te oyo moto ya Kagame aza rwandaise oyo rwandaise oyo